C'est un peu maté. Papa passe à la moussala lukela yo aliesa yo. Papa kopema wana za soki ozala mutu wa kosunga yo. Soki mutu akosunga yo azali. C'est normal na koko pema. Mais na minute o papa kimingai atikina na bana 6. Na zemi. Akofana na opema ndé. Zana malembe. Papa akimi yo na bana 6. Elo ni sali papa kima ona ndako tika yo na bana. Bon, place ana na o comprendre te. Abimaka na ena tongo azongi poko abimaka tongo azongi poko les jours ango na vandika bo nadi na ke musala OK malamu nzamba tambusa azongi sawo mobali banda ke poko ekoki ayete tokoti na ndako na bana tolali tolamuki yete wana zemi ya 1 mois voilà lelo nde na zabo na zana 9 mois azonga ndakute si lelo na ke kuna na musala kota salaka tandis que kovanda kuna na musala azolala kuna na musala pe akenda kati to tambo na bande konena ba morke e bembezate nde na zabo na zana mwana nanga 6 abeli tuberculose oh là là mais côté maladie wana euti e ba dans l'hôpital te na kenda kozole kisi chaque jour na ba ma sœur siko tango akobela obike maladie wana fe sengele ko bomba pe ba misusu azana sani na ye azana biloko na ye à part est-ce que au salaka bongo tout peut pas rouler ensemble pour de peur que transmettre ma misusu maladie. Non voilà ba lobby dès que da bandi da traitement moyens à contagier zezate pour za ki a ganglion. OK. 404. Oui, okozwa mabele. Ozolba 4000 to 400. Bon, wana biso to bino côté nini mabele za $400. $400. $400 okozwa mabele. O to pesa ka loyer ya ndako 404. Oui, biso côté na biso ndako à $20. Côté nini wana? Na kisensu. Ah OK. Donc na kisensu so na $400. Aujourd'hui le pango ya yomoko. Mabele vraiment ya yomoko. Ya yomoko. $400. Okotonga kata ba tol boye. Ne fils que pongi équipa nango place temu. Bande ko bana dibo comprendre bon tant on a tunaki ngana yeba ko soma le pango wa to 50,000 mais maman le bi avec $400 azana mabele ya yemoko na niveau ya kisensu. Ondenge zabwe atandenge na otambola kana makazi otambola awa na awa makolo ekangami awa na makolo ekangami sali bumu pasi mkongo pasi bon noko kate na otala kapo na bana soki na lobi na fanda na ndako bana bakolianga nini eloko eza importance na biso ana Kongo kaka kolia soki kolia pona bana tembe to fanda kana biso na bandako mais otala kana bana zemi yango zemi za nango na kati ya libumutika kana bima na ngai mais nde nazo bima bo nazo tambola kutu na makasi na tambola na makasi ya bo mama po soki ezaki ke basi mususu o bazalaka te naza na zemi tika na milembisa nzoto menga pe na lembisa nzoto mena otala nde na vandi bo nazo kapasi na sali bumu mais funa sala kaka chez Biso Télévision chaîne oyo ekokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Biso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Bonjour très chers internautes. Plaisir ezali ya ebele bozali belé beaucoup la émission na bino masolo ya RDC. Na yango na esengo mingi ya koyeba ete bozali belé beaucoup la émission na bino. Merci na confiance pour pesa Biso. Merci à ma sponsor na Biso, merci à maman Daniela Ikombolo depuis Londres. Maman, je te salue. Merci à papa Ikombolo, papa pasteur, je vous salue papa. Merci à tout le monde qui soutient cette émission Police des Stars, une émission d'analyse et critique. Alors, d'abord dit le bokoka moi na Police des Stars to yambi maman nanga pembeni donc ezali eloko moko ya ko soutenir. Na bani ko lera nzela na moni subitement une maman enceinte. La deuxième il y a 9 mois s'il vous plaît. Kalaming était dans 2 semaines après il peut bota. Peut-être que ça l'émission beaucoup monde ne pas moi na bimi. Na yango maman a kocha cirage na nzela. Ezali domaine na ye a kocha musala oyo et tout le monde a mingi bana mibali ba ko sala yango kasi maman oyo andimi ko cirer ba sapato ya batata pour ni pour juka moi quelque chose à faire vivre bana ye na ndako. Yango en tant que journaliste étiquette biso mangamba boye surtout moni yango to memelaka bino to yebi que eloko yo eko sala bino malamu mingi ya komona ete ba maman oyo za ba maman ko soutenir na misala ba ko sala ngana lingi un jour après émission na wa ke maman bo bengi ye bo saleli ma maison
ndenge ezalaka bopesema baoutil ya mosala asalaka basapato ya papa ndenge esengeli parce que bamama boye eza bamama ya kosoutenir. Merci beaucoup na bato tout basoutenir émission yo nayebi qu'à travers cette émission partout dans le monde après émission na oke maman ebobengaki parce que akopesa pe numéro kala mingi te pour ete bosoutenir yo. Mama Daniela Ikombolo, Mama Liliane depuis Londres, ba ingénieurs on a travaillé na bango voilà nayebi ke mbalo yo au lieu de taper ba orphelin ba nani maman o pe ana besoin soutien na bino pour soutenir ye mais na olinga be boyoka et ça très bien. Maman na pe sur mode papa sangonine sangote le maman makasi ya bato ba kolanda biso bayoka yo très bien. Maman tomoni yo na nzela o ko sa sapato mosala musu ezalaki te te musala eza nango siko mbongo nde makoki na maboko eza te naotala so nalobi nateka mapa na oteka lelo lobi na okweya mpo bana bakolia mapa ezalaka oteki ole moko fo ozongisa mbongo me na sirage oteka ata ole mbongo wana osali 10 000 francs ole 10 000 francs lobi sala kaka réserve ya 1000 francs ya transport okweya na yo te po boîte ya sirage wana na sali la sirage ya mai yango biloko na ngango to bosana ekolakisa ba biloko na nga naza na nyonso ya musala oyo eza sirage ya noir ya pe asimbelaka yo ntango ozosite sirage ya mai ya noir oyo eza mai ya kosukola keti ya pembe. Ok, namoni oza organisé par rapport ya bato mosusu oyo eza bifalo ok oyo eza singa otongaka pe ok oyo eza protège ya sapato po papa lati chaussette ya pembe ntango ozosire ke chaussette ebeba te protège ebeba te faut kotia protège oyo crochet na ngai pe otongelaka no sapato nazala biloko na ngai nyonso complet bomoni musala mama akosala misala oyo etangami ya mibali kasi mama akosala yango en tant qu'une femme balobi parité donc na makambo nyonso musala oyo mobali akosala mama mpe akosala mama na bandi bato bakolanda biso bamoni baoutillage na yo ya mosala oyi kozongisa yango na sac na yango est-ce que na musala okosala oyo papa permettre yo osala yango to mpe yo moko osengaki na papa obana kotambola na nzela parce que na ndenge mpe ozala na zemi monene boye mama esengeli kopema te papa basala musala alukela yo aliesa yo papa kopema wana eza soki ozala motu oyo akosunga yo soki moto akosunga yo azali c'est normal na kopema mais na minute o papa kimi ngai atiki nga na bana 6 na zemi akofana na opema nde zana malembe papa akimi yo na bana 6 elo ni esaliki papa akima yo na ndako atika yo na bana bon place ana na o comprendre te apimaka na ye na tongo azongi poko abimaka tongo azongi poko les jours ango na vandi kabo nadi na kie musala ok malamu nzamba tambwisa azongisa mobali bandaki poko ekoki ayete tokoti na ndako na bana tolali tolamuki yete wana zemi ya 1 mois voilà lelo nde nazabo naza na 9 mois azonga ndako te si lelo mais osali yo mituna te papa ki makaka boya sundola yo to bakaki mikumba ya kozwa yo charge ya kobokola zemi yango akimi to po osali likambo moko papa ki manandako te nga mobile na ngai malgré tout asilisa biloko pa na biso te mais ebisaki eto ofanda ta pasa ta bisengo to ofanda bon na comprendre te po mibali ya lelo bakoma ozana mwasi na ndako oke kokota ki Mario quelque part tango komona kuna ki Mario ane yindeli yo aloyo kozonga na ndako bon na ke kuna na musala kota salaka tandis que akovanda kuna na musala azolala kuna na musala pe akenda kati to tambo na bandeko na ba morke ebembeza te donc papa limo la circulation na ye mutu ebi ata sango na été place ke yo yebité donc depuis akenda ti lelo yo osana ba sango na été azana eloko mote nde na fanda na bana sikoyo musala oyo epemata isungaka yo nde oliesa bana obokola bana otanga kelasi batanga pe kelasi kana musala oyo bon mpona kotanga nde klasi lukuta mabe klasi nde ezopesanga nde pasi bana baza na ndako nasombeli kaka ndambu biloko ya klasi oyo ya 4e naza mwana 5e des humanités 4e des humanités 6e primaire 4e primaire na 2e primaire siko bango nyonso wana funa sombela bao baketi basaki babiloko ya klasi bon ndambu nasombi ndambu mosusu nakatani nazokoka te voilà merci nakata na bozongela yo mama Daniela Ikombolo na banjo bengaki nga pona
kosunga ba orphelin esengeli bazonga classe oyo toke otala kala mingi te na yango na kolinga mwa moke oyo tokozwa mpona ba orphelin to ba orpheline wana to banda mpe nao na mama oyo aza na besoin ya bana bazonga kelasi mama na bandi mama Daniela akolanda yo na bandi na côté ya bakaye babilo mosusu mama Daniela akozango en charge mpona yebi ke mama wana Mega Market ONG aza mpe sponsor na biso ya émission oyo akozwa deya bamambo etali bakaye bauniforme et tout mpe ntango tokoya kotika yo tokofilme yango to lakisa bana poto ke mama Daniela asalaki geste continue sikoyo à part wana ndenge ozovivre wana badifficulté nyokutana nango na kovivre na makambo etali kolia kolata à part makambo etali classe bon à part kolia kolata kolia na kosala nanga sirage boye 10 000 francs na lewi 5 000 francs na bombi tanto banyongwa mapa nde to defa ana Congo o defeni bana mapa na tongo na pokwa oye kofuta okofuta mbongo mapa na tongo oye otikala na 3 000 to 4 000 francs 4 000 francs noza capable otikela bana lisu 2 000 francs na tongo nde naza boye naza na mwana nanga 6 abeli tuberculose mais côté maladie wana euti aza na hôpital te nakenda kozwele kisi chaque jour na bamaser sikoyo ntango akobela obike maladi wana esengeli kobomba mpe bamisusu aza na sani na ye aza na biloko na ye à part est ce que osalaka bongo to mpe bakoliaka ensemble mpo de peur que atransmettre bamisusu maladi non wana balobi dès que da bandi da traitement moi eza contagieuse eza te mpo ezalaki ya ganglion ganglion ebimaki na ta mwana kingo ezotenga maboendeni kingo ezotenga maboendeni na bete mwa bato ya quartier na biso nalala nalamuki namoni mwana nanga kingo etengami oboya koyaki musisa kingo ekokobukana ta musisa kingo ebukana mwana est-ce que komi mikwa po ebukana po toyebi na nzoto moto eloko ebukana ke eza mikwa eza misisa te o te ekozala o moko yo ekozala mbasu na bi omoni ngai na vie natikala koloba na vie na ngai na dini na koko yibelo kwa mutu te na koko zwa mobali ya mutu te na koko sala oyo dans les 10 commandements et boité ngala ko sala o 10 commandements lobi jamais na ko sala eloko mabeke ba bwakela mwana na maladi ya mbasu mwana 6 ans boy soki mbasu bwakela ngamoko bwakela mwana ngate natali na bite funa memeno hôpital ba maser nzambe malamu papa moko akabeli nga 10 000 francs 10 000 francs osombela bana biloko kolia natali na kolia na nga 10 000 francs na mais mwana oyo tozolia na ye aza na pasi na nzoto vumia ke tolala na biso lelo nzala 10 000 francs oyo namemela mwana na hôpital ba maser nakie na ba maser kuna bayebisi ngo eza tuberculose mais tuber eza ya nini ya mikuwa banda traitement na ofuna somba fiche ya tuberculose na bimaki na sombi fiche 4 000 francs na bandie kiri lelo nde toloba boye akosi 3 mois lelo donc changement de kota fu alanda ki wana ti 6 mois bon nini rosenga na bato bakolanda yo na poto partout dans le monde rosenga na bango nini bakolanda osikoyo mama bon pona tuberculose pona nga moko na okokate pona nga mona okokate na zosenga ba soutenir nga po tuberculose zosenga alia amela mai mingi biso kuna kote tovandi kuna talaka ndako ya bato mobali akima alongola na mbongo ya garantie asalela garantie sake ngana yeba ke mama lopango azongisa mbongo na ya garantie azwi biloko na ye mpe akei na ye bilamba tike otika na chambre azwi kaka oyo apimaki nango akenda na ye ti lelo nde naza boye donc kolia ya mwana wana eza soki na bimi boye so mokolo na mbula ebeti na bino obima te eza pasi mpo mwana melanga kisi mpo aomela kisi te kopesi bavertige bapaniki na mutu kolalalala donc kolelalela donc naokoka te basoutenir nga naluka ta mwa ndako na nga moko ovanda ne fiske natiela bango ata fufu ata masango na porte lopango sikoyo ndako ya kovanda ndenge olobi ke mpo avant to banemission olobaki bakobenga na yo esika mokolo place ovandaki wazwaki yo na mawa alobi obongama okende oluka esika na yo sikoyo mpona kozwa esika na yo ekosenga nini esenga nasomba lopango na nga moko mabele na nga mpona nini to bayi na kofutela okembala mona kosomba lopango non kofutela wana yaya kofutela eza makambo ebele lelo kolala kolamuka eza habitude te
nakokufa lelo nakufi natiki bana na nga na ndako kofutela omoni ke bana na ba okoma ba mitelengano bana na ba okoma ba fazer bobima ba fazer ba misu ba se retrouver na bazemi bon et ça la bien te vumia soki nazala mabele yanga moko lelo nga na di na kufi na ngai bana bakoyeba ke te mama na biso po bana na bayebi ke mama na biso asalaka atongaka mapapa ataka sirage te lopango o mama na biso mutu atikelaki biso mabele oyo ata bale te bayebi ke te wana lopango na biso tokende kolala kaka siko na bien oyebi ke lopango eza motuya na Congo awa kosomba lopango eza ba $50,000 siko ntango yo koloba lopango wana ozo imaginer lopango nini lopango mpo na yo eza combien non biso kote na biso si $400 donc $400 oza na lopango oza na mabele $400 oui oyo mama Daniela atindelaka bato basomba bakaye basa 404 oui okozwa mabele ozoloba 4000 to 400 bon wana biso to bino kote nini mabele za $400 $400 okozwa mabele oyo topesaka loyer ya ndako 404 oui biso kote na biso ndako ya $20 kote nini wana na Kisensu ah ok donc na Kisensu sona $400 ozwi lupango ya yo moko mabele vraiment ya yo moko $400 okotonga kaka ata batol boye ne fils ke pongi équipa nango place te bande ko balandi bo comprendre bon tant on a tunaki ngana yeba ko soma lupango awa to ba 50,000 mais maman lobi avec $400 azana mabele ya ye moko na niveau ya Kisensu avant ta bana tikela bana pe héritage na bango bana bige mama on tikela biso mabele $400 na bige suki ata mutu moko ati 25 50 ne boza wana bon sunga mama oyo azo eteni na ye ya lupango mais entre temps maman avant bateau ya poto ba réagir nga na yebike oza dana ba commissionnaire o ba yebike mabele za $400 on a yebike bana poto ba sensible côté wana ko sunga yo na mbongo le to panzaka ne to panzaka wana nzamba lobi to sunga ba oyo bazangi voilà l'occasion ko bénédiction ko arracher bénédiction au niveau ya nzambe donc maman numéro contact facilement oyo na rapidité pour to comme na suka émission yo na bandi ke to ya luka yo susu pour na deuxième émission tant ba ko tinda mbongo pe ba ko benga yo ko pesa numéro tant ba ko benga pe yo ko pesi bango ba contact na yo ba ko tinda pe mbongo na yo so ko mona ke wa associer biso poto ke na mama ni mikanda c'est aussi très important pour ba to mona ke no mbongo ba tinda ki e komaki pesa numéro de téléphone pe mot de la fin na yo maloba suka za nini aloba nanga suka ezaka ke ba soutenir ngai ko bosa apete ko za na zemi ozo botaka na minute naza zemi ya 9 mois nazokende déjà 10 mois po ndenge eza boye ata ndenge na otambola kana makasi otambola awa na awa makolo ekangami awa na awa makolo ekangami sali bumu pasi nkongo pasi bon naokoka te naotalaka mpo na bana soki nalobi nafanda na ndako bana bakolianga nini eloko eza importance na biso awa na Kongo kaka kolia soki kolia mpo na bana te mbe tofandaka na biso na bandako mais otalaka na bana zemi yango zemi eza nango na kati ya libumu tika kana bima na ngai mais nde nazobima boye nazotambola kutu na makasi naotambola na makasi ya bomama mpo soki ezalaki ke basi mosusu oyo bazalaka te naza na zemi tika na milembisa nzoto me nga mpe nalembisa nzoto me naotala nde navandi boye nazoyoka mpasi nasala libumu mais funa sala kaka mpo nano nasali te voilà numéro de téléphone rapidement numéro de téléphone nanga eza 081 disait là plus 243 081 zana pesi la yo numéro na ya mama ezali mpona kozwa mama ye moko bosolola so olingi mwa quelque chose kotindela ye olie oleka mpe na nga soki olingi mpe obengi nga na kobenga ye akotikela nga numéro soit directement bolingi mpa na ye plus 243 81 82 52 367 je reprends plus 243 81 82 52 367 donc na yango ozwi mama directement soki omoni ke numéro ekoleka te obengi kaka biso oyo mpe tokozwa numéro na ye tokende oluka ye po quelque chose mpe ezali tobengi biso tobengi mama tokoya kaka tofilme tolakisi yo ke non mama azwaki biloko na ye to mpe azwi etendi ya lupango parce que akolela mingi lupango nde ezali première priorité na ye parce que alobi esika nde eleki ata balali nzala mais so baza na mabele ya kolala place esika ya kolala azali na kimia donc bana bazali oui bana baza combien la 6 ba 6 oh mobala sundoli ye na bana 6 bana plus izemi de sali 7 donc en tout cas bo soutenir maman azana besoin lisungi bota musala ko sala ya bana mibali donc aza muto ko soutenir parce que asengité
abomi mutu te ayibi te mais akoluka biso nde tovandaki na nzela tomoni akoleka etikaki biso intéressaki biso tobenga ye tosala interview na yango toyebi qu'à travers cette émission bokosunga mama oyo à travers mawana bino ne bosalaka ne bobengaka nde tosalaka ti. Merci beaucoup. Merci à mon caméraman pour Denis pour la réalisation kitoko. Merci beaucoup. Maman, na bandi lo basu ezalini parce que tu suscites. Na lingo ta la caméra o communiquer bata poto. Bayoka pasi na yo na tigelio 2 minutes kaka loba. Il balanga suki ezali tanto bazomona ndenge na vandi ba ndimate ke naza na zemi 9 mois de la bonne salle bumu awa déjà et ça langa déjà passé voilà no mama basi ba moni yo vanda na ebe tambola banda 7e minute awa azoko kate mu Kongo déjà ça langa passé naza na posa nde ya lisungi nde nazo senga pa donc bino batoza kuna ba ONG BD bino batu yabo tiboko biso na ntokoki na ntemena naza nde na posa ya lisungi ata na chaîne ata na nga moko bobengi ngai na kuyamba na kangaka telefone te telefone nanga pe charge ezangaka nango air nyonso naza telefone nanga na maboko natambolaka na yango nalalaka na yango bobenga nga bosupeni ngai pardon po soki bino bosungi nga te mutu nani moto akosunga ngai bolobi bosungaka baorphelin babola lokwa biso boye mais na bandi tokoya na ndaku otika na biso adresse tokoya na ndaku to mona mwana azobela to filmer pe comme ça bandeko ba kolanda biso ba mona est-ce que ozo vivre ozo filmer tango azomela ki voilà tokoya vraiment to mona ye to mona pe mwana to mona pe sika ovandaka pour que ba mona ke maram to le bateau ko kosa te ya ba réalité ya Congo donc esengeli bo soutenir mama oyo. Voilà, on est arrivé à la fin. Merci à maman Daniela Ikombolo, merci à notre sponsor maman Daniela Ikombolo. Il a sponsorisé l'émission Police des Stars. Merci à Moulonga Inaye papa papa Ikombolo, je vous salue. Merci à maman Liliane depuis Hollande. Merci maman pour na Nengo Pese Moussalat. Merci beaucoup. Merci à tout le monde qui a mis cette émission Police des Stars. On se retrouve comme ça prochainement pour un tout nouveau numéro. Bye.